ese sengo makasi pona ngako se présenter lisu liboso na bino bana kin bana Brazza bana Londres bana Grèce bana Paris bana de partout et na pesi bino vraiment mbote tala kaka bino nde bosala ke biso tozala na kati ya RDC awa et émission lelo nazo dédié on a yé moko la mère chef la patronne donc la Cléopâtre Sarah Kabunji mwana poto tongo donc nazo dédié vraiment émission lelo pa na yo et quand ninge balobaka ni neto décide la loi et lobama bongo etikala bongo ezala kaka bongo donc mutolongo lango azate oyo nani oana se ya mibeko alors to mona ki yango biso bansalo lengeni ba condamné na 20 ans de prison wazaki directeur de cabinet et chef de l'état et yewana Vital Kamerhe azo pené donc bana selemba o bobanga na bino te bokomi ba voisin Vital Kamerhe alinga te na ngwana to kite na biso na terrain kande to mesana et total sabino le lengeni ba congolais bazalaki content vraiment et kolandisa ma décision au tribunal azwaki yango to tikibino et bolanda bango na micro ya Congo Winner TV. Tant que Congolais, nous avons à manger, à boire. Ndenge que oui mbongo ibungi mais destination ezoye banate babi ke ba pesa ki 57 millions 8 millions de ke o esali musala siko 47 eza justifié de pété mais ceux qui peut balobi ke no preuve oyo ke bakangi na ngo mutu ke no asali boye o ndenge ba no ba pièce sur pièce ezate donc eza un peu flou mais on ne sait pas. Alors ce qui est flou 20 ans de prison est-ce qu'ils a payé pour taper les criminels? Bon, eza kokoka ou eleki mingi na yebi te nga za juriste te wana eza bato ya mibeko bango nde bayebi peine nini oki opesela mutu par rapport ya mbeba oyo asali de bango er bamoni ke mbeba oyo asali ezo mérité 20 ans yango wana ngai nakoki oza vraiment na commentaire mingi te sur ça. Alors est-ce que quand on a Vital Kamerhe ils a été empêché à postuler en 2023 ko empêcher na ndenge niki non a briguer mandat à la candidat président de la République. Na ebité mais mibeko eza mibeko. Soki mibeko lobi ke non la minute oza okokiko ko postuler te. Eza bongo to mona pe ba candidat mususu na monde. Bazaki ba probable candidat na ba futur nini élection net loki ozo mutu lokola na France. Nani aza ancien président ya Marseille. Bernard Tapie. Azaki na ba ambition politique. Azalaki que non mutazaki aspira à un jour président mais par rapport à Bakamba Salaki empêcha qui est azala président car même en France il n'y a pas longtemps ex-président ya FMI hein Strauss-Kahn je crois yep azalaki probable futur président de la République mais simba quitté donc batalaki ba nini na été o asala déjà a président qui FMI bien mais era salaki mbeba nini na e isuka yiga wana. Mais alors, tu connais que l'État de droit en forme dans la RDC? Oui, c'est déjà un bon début. Hein. Bah, continuer, bon à l'État, bon à l'État, le cola bon na bango à poche. La minute ba msusu ba komi gozo na moi à kobanga. Malgré que nano isilité parce que les automatiques étaient mais petit à petit, c'est déjà un bon signe. Le quoi d'insilité message ni au lancé et pour na ba o batika. Non, message ezali que justice ezala pour na mutu nyonso. Ezala te pona ba misusu na ba misusu yebi ke ezala na FCC ezala na cash donc ezala batu oyo bayibaka na CC batu nyoso bazo yiba bazala te ke non soki aza mutu a cash batika ou bien aza mutu a FCC batika non batu wana batu minene lokwa ba détournement muso salama ki soki ya Albert Yuma tout monde appelle bango baleka de wala ba se justifier mbongo mboke ke wapi baza belé zaka bango te y en a beaucoup. Donc on a satisfait la décision du tribunal. Bon pour ngai soki no droit et nini ba juriste batamibeko ba moni ki asala gimbeba eza punissable aza puni à subir soki eza bongo te c'est que balinga bakanga ete comme eza bongo ngwa bakangi nana mwana Congo te naza papa mwana te papa naza pina maman biso bon réaction ezali ba condamner ye pour mabe asali justice ezazo bate amoni asali ba paramètres nyos amoni ke asali mabe yango ba condamné et aux d'accord parfaitement ce ka sala mabe ya solo penza ne ba kangie bongo
afuta poka se afuta mabe oya sali ah mama ngana oyeba ndenge nini ese ngana sala ngana ye na oyeba ndenge nini yimu seke yimu ka sali mabe yango bakangi ye. Et alors c'est là aux hommes on a dit que peut-être va empêcher kaka à en tout cas wane na yebité hein en tout cas na yebité vraiment so na sala ikuna no so na sala kuna ndenge na président en tout cas ba konane mpona wana mais nga saka na ta musanga zo sa ngo no yiba ndenge nini de seke mabe ya sali yango bakangi faut ba juge ba mayele pe ko lekanga na makamba ki juge wana mais 20 ans de prison ah bon c'est le loi hein? Ngabe debalo basoko violer au ça ce combien d'années zaka loi ce qui loi sali bongo zaka loi bon alors l'état de droit et tout ça la ce qui za penza bongo et ka yiba ki bakangiye c'est le droit de droit état de droit bandi pena solo de bakanga pe oyo batikali bazo sa makamabe alors message no bon message nga suka balandela ba oyo nyonso bazo yiba balandela bango o nyosa yibi lokwa balobaki eza 100 jours ya 100 jours aussi là mais balanda sko o nyosa ba yiba wana so o asali bien te yibi balandela ba kangai donc il a mérité obi mboka oyo soki ba même ba député bazo force que non ba réclamera ba $2000 ba sala ka ba nini ba sala pour ba intérêt na bango c'est parce qu'il y avait une impunité punition et bandit yemoko le directeur du cabinet et président. Punition et bandit bongo. Malgré on n'a pas donné de preuves concrètes, eux ont que non, à détourner, mais par rapport au témoignage à Bateau Bazao Sanaï, par rapport au témoignage à ma communauté des accolés, donc il a dit que non, vraiment, à détourner qui. Bah, Kanye, tu imagines que non, Bisso Banda, que ça, Kok, Banin, tout ça, mais il a son Banda, Moutoum encore. Plus de 50 millions de dollars. Moutoumoko a détourné. Imagine. En tout cas, coup de chapeau vraiment que la justice fasse son affaire. Mais 20 ans de prison, et l'équipe Belé correspondre parce que il fallait que tu aies 50 parce qu'il y a 50 millions. Il fallait que tu aies 50. Pour ça ne va pas. Ataba écarté, ouaneza politique, tout est permis. Hein? Il y a comme Azaki Zoba. Azaki zoba yibi na buzoba na ndenga mutu mwindu bakangiye aza écarté na course politique wana 2023 mutu mususu so tu sais que da continuer te mutu mususu na 2023 ayibi mabe bayiba abongote hein mais alors so bayiba abongote bayiba ndeni ko yiba eza mabe na politique na betela ga jour na lisolo moko muyibi bakanga yiba tout ba vola ni tout abimi batunier suko bon yoko mozo bima siko au salanin o te ngana sala nga politique pokuna muyibe za permis au moins alors koyiba ezate koyiba mundele yokasi mundele ba yiba kate ba Sarkozy ba sala ba élection ba mbonga pouvoir ba landela bango hein OK mbonga pouvoir we papa ba landeli ba kangi o te se justifier à s'en sortir au moins muyibi eza autorisé te. On ne vient pas au pouvoir politique pour voler. Bah, mandataire, bah, siko. Bah, toi, là, pourquoi? Les mêmes personnes, bah, yiba. Mais, bozu susu, bozu si bango susu. Et ça l'a raté. Comment va ça là? Et ça l'a raté. C'est pourquoi on a le bas. Au moins, tu as devant ce moment qui te bandi, makambuya, état de droit. Te bandi, makambetali, punition. On a un exemple, toujours, la caméra, Vital Caméra. Je ne sais pas s'il est victime ou quoi, mais toujours un exemple. Mais est-ce que, dans Mboko, Batouba Yibak, ils ont un Vital Caméra? Tu éviter. Alors, il faut une investigation et compter. Bateau, Basala, projet Moussou Sezali. Projet Moussou Sezali. N'habite ceux qui n'ont pas autant à combo. Alors, le baron a fini mon agitambo. A fini mon agitambo, PC Bambongo, Asabanzela. Toketala nzela awa basalika mwa tronçon mobwe ko bandana avenue Lunda Bululu ti na pembeni na cimetière wana o nyo se tikali ti baselemba rien muyibi ayibi mbong. Alors pensez-vous que ce tolo de l'état de droit et ça lié la justice? L'état de droit va de pair avec la justice parce que si tu dévies dans cet état de droit, la justice doit intervenir même en ce qui concerne le droit de l'homme. Ce qui concerne les droits de l'homme.
droit de l'homme pesa kaka na 4 états de droit. Omona. Ce qui mutu azozwa mbongo na ye comme il se doit dire. Faut que nous réclamer, la justice. Donc c'est lié. Donc, étant la état de droit dans la justice, étant la sikamoko, ils ont qu'un nzela moko. Alors, on a état de droit et état de droit et bandi. Donc, bango azako kanisa ke non, to yiba, ba osala iloko te. Oh mona, ngana baki $2000 va pesa ba député. Ba diminuer bango so bambongo total so ba wandoya ko pesa ba t-shirt ba polo a total. Donc kanga data lelo total so ba diminuer bango mbongo ba pesa bango $2000 wana te total bango so ba wandoya hein mais avocat combien hein? OK, ça va à 500 d. OK. Alors total ceux qui bango suko bando sala que non a to na t-shirt boy, to na bambongo boy, to na banini boy total. On comprend. Total ça maman tondi mananu et bandel même ezai bandeli moko ya kotenga moi ba imperfection ezali to bongsango sima ba bengsa siko misusu o bazali ba salaki misala tout ba bengsa ngana na se platé mutu moko intervenir na RFI à lobby abi Tshisekedi alobaki Félix alobaki ona ba makambo eza ya kala makambo na kalawana akoki kolandango te to banda makambo à partir ninga koti tout ça ezalaka te. L'administration c'est la continuité. Non, il a continuité et continuité. Yonde ngozawana osaka makamba mabe bon ezaka exemple hein. Na éviter so ça makamba mabe tout ça tout mais tant ozo continuer. Oui, passer dans les zaki boy na saki ba erreur boy. Sikoyo, il faudra na s'amender na présent boy pour na préparer futur nan. C'est ça l'histoire. Hein? Toko baté bon, histoire ezaka les événements des choses passées. Non. Histoire ça nous permet ya voyez ba faute zaki ba ni zaki. Donc mutayiba na mbonga mboka na trésor public, ande ba msuso ayibi plus d'1 million akebala ka mwasi. Hein? Kaka na mbonga mboka botiki ka bo mona ke pe botiki avanda parce que c'est le passé. Non, tokolanda bango. Soki mukonza mboka lobiki oh rien biso totiki na biso biso ba peuple tokolanda bango. Voilà votre mot de la fin par rapport à arrestation du Tatana. Akende amwazi banda kuna ba kangango ba mbongo na e batindela biso ba kabolango population ata moko ndambu. Oyebi mbongo oya yibaki. Mbongo na yibaki wana so na population kaka ya Kinshasa. Nde to liango pendant 15 ans. To vanda banda we bayela biso ba boudin ba nini tout ça. Mbongo ya yibaki. Plus de 50 millions. Yo mona mukie yo so na peso $100 au paniquette. Mais il y a eu plus de 50 millions. Vous imaginez? Tala akufa soka akufa na mundelo ana soki innocent soki na innocent soki hein donc ba coopérer na mundele ya mboko vraiment na comprendre ngote ba pesa mundele valeur ko le kabiso mo batu mwindu bandeko na bango mais connaissance mundele yo monte fait bazongi seka na mboka na bazongi sa te akufa awa pa yibimbonga awa. Est-ce que c'est une guerre ya racisme? Jamais. Racisme et bandit les lotés yozo akutu na moni kutu to lali na Belgique ba longoli statue ya Léopold ba longoli yango ba longoli note tout ça esclavagisme tout ba longoli yango ah vous mona te George Ford ah ba lobeli yango te mais na États-Unis kuna ba tout ba tamboli ba lobi ku couronner za raté ba tamboli pona makambo etali wana na France na France ba binsi loi sika pona makambo etali ba esclavagisme tout ça na FIFA bazako boya makambo to ya racisme tout ça ba bimisi loi ceux qui ont makambo racisme ça na kati nini tout ça odaye bakangi yo justice c'est ça l'affaire na au monde mais siko awa siko racisme biso to le racisme RDC un pays hospitalier ba le racisme au monde donc comment yibaki la wana akende apene asala makambo na ye kuna.
ah oui, na surbo ki bango, na surbo moni comment est-ce que ba Congolais ba sepela ki na bango le lenge nini o ba condamné Vital Kamerhe donc et maître Vital Kamerhe supporter que ça faut na biso te ba Congolais ba ba ki tellement mingi et naza sûr que élément autosali et pesi et sengo na yemoko Willy Shungu élu des affaires na sûr que wane sengo tel élément o kota la lolenge nini ba Congolais vraiment baza d'accord na 20 ans à prison oh batumsuku ba ba faye kuta sota plus pour que a peine vraiment na makambo asali et bana mboka en tout cas Willy Shungu est élu des affaires donc so babi ba beta lisolo ya bato ba sala ba faire mutaka moko yemoko Willy Shungu en tout cas et mosala ya ngwana omoni lolenge ni ba kinwa en tout cas bazo donc mystique bazo c'est la et puis bah c'est père na bango tout avant de payer na prison pour musala na ende et fouti et tozo pesa merci tozo profiter na occasion ko pesa merci puis ba salutation na yemoko Fabrice Kabunji na Grèce Fabrice Kabunji et tala pena bana Congo ndenge bazo so likambanga Vital Kamerhe dans balbi pena état de droit en forme et Fabrice Kabunji tala état de droit et bandi déjà na kati mboka nde botika biso et bo sentir que régime asikeye makamba sikape et tozo continuer tozo saluer tozo ko pesa sous ba salutation na biso na yemoko Léon Mwanga et tayo karati oyebi makamoni esalama et YouTube ne makambo Congo Winner TV ne makambo Léon Mwanga tala musala yango tozo sala to pesio vraiment merci beaucoup et puis to sengana surtout au partager lien batu ba s'abonner massivement parce que toi na posta vraiment ya abonnement na bango et surtout toi na posta ba commentaire na bango et ko sala biso kaka bien à chaque fois et pour nous qui sa tozo pesa yemoko salutation na grand prêtre mère mama social yemoko et la Cléopâtre Sarah Kabunji Maman musala yango tala bana ne baolela awa baolo bapena kino Kamerhe ana fa vanda nanu parce que aliepe mingi apespe ba cadeau mingi abali pe mingi ape mananu pe bana Congo mususu ba se retrouver en tout cas pour nanga ezaki plaisir pour nanga ko présenter bino tranche oyo ezaki esengo pour que boye ba impression ya ba kinwa boye ba eloko ni esali ba kinwa après koyoka sango ya 20 ans de prison ya Kamerhe en tout cas pour nanga to kutani susu mikolezo ya na ba sujet mususu ya actualité.